Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bien surtout ba bolinga maman il y a ni. Tu n'appelles bino ba mbote. Ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Votre deuxième maman va bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimia ezali. Et vous de votre côté, c'est comment faites-moi savoir si vous allez bien. Merci mingi na bien surtout ba bolinga maman il y a ni. Merci mingi na bien surtout obo disposera ton na bino pour na kota la maman il y a ni tout peu pour na koyoka maman il y a ni. Tu n'appelles bino merci. Bino ba obo vous partagera ba émission la pesi bino vraiment en tout cas merci beaucoup bino oboza ba vrai bino ba o ni tout boza na kati boza abonné na Hélène Nitu TV na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille on a benga kabino ma famille du cœur lelo toza déjà le 6 mars. Le 6 mars 2024. Qui dit le mois de mars, qui dit le mois de la femme, n'engeto yebi na calendrier mindelende bachela biso que mois de mars est la mois de la femme. Alors, pour commencer pour la journée à l'élo, il y a le 6 mars 2024. Je vais commencer par souhaiter joyeux anniversaire à ma fille chérie, ma fille bien-aimée, au bien surtout boyebi bolinga kamingi mi cœur. Na l'opération oza mutakanda kotala ngai te pour ko sepela non ngai te ceux qui posa fanatique révolté kotala ngai te pour ko sepela pe na ngai te ceux qui posa mutu ya keto kotala ngai te pour ko sepela non ngai te na Hélène Nitu TV to solo la ka makambo ebele donc boyebi ke na mutu ko sala bino ba émission o boza ko yoka na za ko sala bino mikolo eza makambo oyo na za kuta na ana kati ya mboka ya Congo donc na kotambola tambola na ngana zo le bino toujours moi likambo na kotambola na zo bino moi likambo lelo siko ndenge to za bovi ke dans le mois de mars, vu que mois de la femme, les lots consola sur les droits de la femme. Mais avant tout cela, on a souhaité nous joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, Mbota mama la mumike, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, qui te comble dessous de tout son bonheur, mi cœur. Les lois zalim kolo ya mbota ma ya mwana nga mwasi mi cœur bino moko boyebi bolinga kaye mingi bozotu na maman Eliane mikolo mi cœur lambeli biso te makusa. Donc juste pour vous dire qu'on était très occupés, ba misala les aki mingi on tozo ki vraiment temps ya kosa ba émission culinaire te. Na yebisa ki bino peke service traiteur la Providence et bandi pe na ndenge ya mboka Congo bino ba ebotu na ngana Kinshasa kuna oui na Kinshasa e bandi so moni ko za na fête na Kinshasa peu importe manifestation za nango ko hésiter te contacter maman Eliane tu ndebo bi numéro na nga téléphone eza wana e vandeli bino wana bozomo nango na munoko na kokolo ba pe yango c'est les 06 15 31 69 90 pour na ko souhaiter mi cœur joyeux anniversaire bo tia na ba commentaire ezana e kozala vraiment gentil na yebi ke bolinga kaye boluka kaye asala pe makambo esepesa kabino donc abotemi lelo le 6 mars na mois de la femme. Alors clavier zawana. Donc, moi, joyeux anniversaire. Et pour ça, les gars, waouh. Alors, comme ma tala nenge te koma ngebu. Na baso za mutakanda kotala ngate po sepe non ngate moni ngo siliki parce que oza muti yakanda. Hélène Nitu TV awa, yebso bino ke émission ngeza pona obebisa te ka sezala kande pona ko bongisa on apprend tous les jours. Ba maman o balinga kangai ba bandi déjà ko benga ngai pona kotalisa ngai te maman Hélène Nitu na mois de la femme yango yo il faut ko lobela pe mibali il faut ko lobela mibali mois de la femme yango e bandi biso ba maman tozo mona pasi mingi biso ba maman ezala ya poto ezala ya Congo ba maman baza ko se plaindre tozo mona pasi mingi o ba mibali ndenge baza wana bazo ba kopesa biso valeur te ba mibali ndenge baza wana mibali baza ko déconner mibali ndenge baza wana yango na ye ko sola mukena ba maman na sa moi éclaircissement dans le cambo au étali mois de la femme. Mon sous pour singa maman Hélène Nitu. Vous avez imaginer vraiment le mois de la femme. Au lieu de pena vanda, papa pe atelema, asale la ngata moi eloka kolia pour les mois de la femme, à servir ngapa pena sepela, papa azo sala ndengwana te, batu musu basala la rabango, nga azo sala ngate au mois de la femme. Ya on est ko sona ba mambozo talangai, ezala ba o bazana diaspora, ezala ba o ba na Congo parce que actuellement wabino mama Hélène Nitu nazana kati ya mboka ya Kinshasa mais makolo déjà ezana nzela kala mingi te bokomona soki bomoni décor na ndinga boyebi ke oyo eza salon ya Kinshasa et musu bomona ka décor na ndinga libanda boyebi ke mama azana mboka Congo na kozonga et pas na nga boko yebi pe bokomona ka photo ya mfumukanda na sima na boyebi ke voilà aza déjà na poto ba mama na lingi to solo la boye mois de la femme ezali te que papa il faut s'occuper na yo
Moi de la femme et la qui cité que mobile il faut sombela yo liputa. Moi de la femme et la qui cité que mobile il faut kota na cuisine à lambela yo. Moi de la femme et la qui cité que mobile il faut amema na restaurant. Non. Il y a une signification, il y a moi de la femme te bandeko yo boza kota langai. Moi de la femme ceux qui ba mindele ba tchango na calendrier na bango ke mois de mars ezali mois de la femme ezali parce que biso ba mama na tango akala tozaka neti be esclave ya mibali tozaka na kati esclavagisme tozalaka bato tozoloba te tozalaka bato yo ndenge na longwe poto boye na Kongo mobali akokotika yo ndenge wana te na tango akala mwasi azalaka bloqué ba mama na ngi bofunga na mato ibolanda ngai nangi boyoka ngai explication na ndenge naza kopesela bino kala mwasi azalaka bloqué mwasi abande kosala eloko moko te na tango akala bapapa babande ko préféré batinda bana mibali na classe mais bana basi bakende classe te babi mwasi avanda lobi akobala non ezaka vraiment na tango akala wana eza pona biso ba congolais karaté eza pona ba africain te eza na monde entier c'était comme ça une femme a toujours été inférieure par rapport à un homme depuis la nuit de temps ezala kindenge wana et voilà sikoyo mokili tango bandi ko kozwa mwa révolution et bandi ko évoluer na États-Unis kuna nde basi ya ba américaine ba telemaka nde ba telemaka kotala kete tokokoza la kana sima mibali boyete parce que toza pe makboko mibale makolo mibale pe toza mayele ndenge mibali bazali alors il faut to se révolutionner to sala nini to luka droit ba pesa pe so ba droit na biso moi ça koka pe ko kende classe moi ça koka kokoma mutu lobby na société moi si lobby akoka pe ko piloter avion lobby moi ça la pe médecin akoka ko passer la peine zoto ya mutu moi ça la sage femme akoka pe ko botisa mutu moi ça la infirmière car là-bas ça va même pas ko conduire et ça sera interdit et ça sera vraiment interdit basi ba wane ko sala makambo wana te ba telemela kango ba bité bito toza ba toza na maina makila et surtout qu'une femme a été tirée dans le côte de l'homme et sika mobali mopanzi ya mobali sika mwasi abima wana lokola mwasi abima na mopanzi ya mobali alors tokoki ko sala makambo ndenge moko voilà pourquoi na ko bunda wana nde sikoyo mindele bayaka komona ke bona mois de mars le 8 mars eza ko symboliser journée ya droit de la femme lelo to koma na ba droit biso ba mama na PCP félicitations na maman Antoinette Samba Kalamba ministre des mines azape député botala ke mwasi na kati ya mibali azo sala misala oyo mibali basalaka mama me respect na pesi mbote eska ozali lelo oyo basi bakoma kosala makambo ebele basi bakoma ba pilote d'avion lelo oyo basi bakoma ko telema toza ko kende misala bino nanga tele to koma ko sala kala ezala ki nengwana te to koma ko sala parce que batikela ki biso ba droit na biso ba pesa ki biso ba droit na biso o ba botola ki biso na ekolo na ngai parce que ngala moluba boyebi bikolo nyoso tu ya Kongo eza ngala moluba na Kongo na mutabandundu naza muswahili naza mungwandi naza nyoso bikolo nyoso pourquoi na lobi naza bikolo nyoso tu wana parce que nazali congolaise. Il y a République démocratique du Congo. Bikolo no seza yanga. Mais naza na ekolo oyo yangai. Oyo babengi Kasai. Je suis Kassaïenne. Si qu'on ekolo na biso ba Kassaïen na tango akala. Ba mususu petina lo dictature wana bazana ngo. Nekolo ya biso ba Kassaïen, biso ba luba. Ba papa bazalaki soki azako lia, mama fa vanda na cuisine. Mama koki même pas koya place mibali bazali mibali baluba bazaki tellement ba dictateur ceux qui mibali bavandi bazo solo la moi soza même pas na droit ya ko poussa na place mibali bazali okoki ko poussa na wana ata mokete place na yoza na cuisine o lambi bien au servir bango o pesi bango na maya maboko basukoli maboko mais yo zungi na cuisine oki ko vanda na cuisine so babeka mwa kalala tatu mema so beka mwantumbe njafu mwambui memeu moza pi na cuisine me yo muto lambi oziki maboko osalimesa moza na cuisine pona nini parce que na tango wana basi bayebaka ba droit na bango te olambi oche biloko nyonso servir mibali me yo kovanda na kati ya cuisine
Au cause de la place, mibali bazate. Donc, dans le temps, une femme était moins que rien. Bazo mona monsika kaneti. Et le komoko, ya pamba. Alors, oyo babunda ki po biso lelo toko maboy babundela ki basi ya mokili mobimba. Tango akalomona ka Jésus kaka oya Jésus, moi ça ko kolia Jésus te. Moi ça ko kolia mbembe te. Eloko nyuso zaki ya kitoko, eloko nyuso to zaki ya malonga ezaleka pona mibali. Okomona po ba papa atinda mwana mwasi na classe, azomona perte à temps. Nazomona kutu biso, nazana témoignage ya bande komoko ya bakasayen. Bango mama na bango aboti mwana liboso mwana mwasi famille siliki mwana mibale mwana mwasi famille mama wana bota bana 13 kaka pona koluka mwana mobali bakasayen baluba kaka pona koluka mwana mobali mama na kiko bota bana 13 aboti mama yeko bota 10e enfant 10e yenda saki mwa mobali ayoko bota 11e mwasi 12e mwasi. Donc mama zobo aboti kaka zoluka mwana mobali ayika soka aboti kabo pe balo bakantu munoka wana lisusu nini wana ka ligoro dot soka aboti balobi ata aboti ya bota nini ya bota ka basiti est-ce que ya bota bana. Donc muto aboti mwana mwasi me bazo mona valeur te. Ya bota rabana, ya boti wana soka mwasi est-ce que ya bota rabana. Donc muto abota bana basi babi abota rabana te. Mais bana wana ya basi ya bota wana papa wana na mama na babota wana. Ba oyo babota ka bana mibali bande kone bazakena lokolo mingi ya bana mibali. Papa wana akina lokola bana basi. Bande ko bakina lokola bana mibali. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bana na bango mibali nde toro babo basale le côté na vie. Mais ba oyo babota maka basi na kati ya basi babota maka basi mingi babonga na vie pe babongisa libota. Mingi babonga pe babongisa libota. C'est pour vous dire que natango akala bazomona mwana mwasa zé le côté. Comme mwana zé le côté ce n'est pas pour na biso ba africain. Be banda na bango moko mindele. Ya mwana tokoma lelo na mois de mars, le 8 mars, c'est un symbole ya droit de la femme. Lelo oyo mibali batika biso liberté ya kosala misala parce que il y a les gens qui se sont battus pour ça. Bato babunda ki pona yango bazali. Yango lelo mibali batika biso tokende misala lelo basi basala ka misala ndenge moko na mibali. Alors juste pour na koyebisa na ba mama oyo o bazana ba ko se plaindre mobali non balobi que le 8 mars mobali faut que na cuisine la mbela yo non. Yo zana ba devoir na yo mobali zana ba devoir na yo ezaka ke na mois de mars eza mois zana liberté moko boye liberté moko zana ngo parce que ezaki eza mokolo oyo
eza moi au biso ba maman tozaki reconnu dans le monde entier. Eza te ke mobali il faut kota na cuisine ala mbela yo, eza te ke eza de mois de mars mobali fa sombela yo liputa, ezo symboliser liputa te. Ezo symboliser te ke mobali fa lambela yo et la kisi te ke mobali fa sala oya sala kate parce que toza le 8 mars, parce que toza na mois de la femme, mobali fa sa yela ngaboye, mufa te to confondre makambu te. Yo faut tika na place na yo ya mama, musala na onde ngo saka botika kwa mbete ba papa pona le 8 mars. Naza ana Kinshasa na yebisi bino bitumba ya maputa. Bitumba ya maputa ezawa. Kaka ane wana somela nga liputa te. Bon ane ngai fo liputa encore pe ba bimisi maputa nga ba dessin ya le 8 mars. Donc ceux qui maman lati le 8 mars te azomona ngolo kwa soki ndeni ba mama. Bozo ne vous prenez pas la tête à cause de ça. Eza na ngolo côté. Liputa ezali loko oyo biso ba mama tolata ka biso ba africain. Ezali tenue africaine. Po bilamba o to koma kolata le ba pantalon na ba chemise. Eza culture na biso te, eza culture ya mindele, eza bateni ya mindele. Biso ba africain to bandaki na mataba, to bandaki na makasa na kati ya zamba, to bandaki ndenge wana biso bato mwendo. To bandaki olata makasa na kati ya zamba, to zolata mataba ndenge ezalaka. Ba makasa kaka après ba eko zomaeli ya kosela biso liputa. Ba africain to lataka yango mikolo nyonso awa na Congo, soki mwasa zokende na bureau oke musala alataka liputa na façon nyonso akola tango à deux pagnes akola tango ya robe ninga alati boye parce que yango nde chaka mwasi à l'aise eze loko to lataka c'est notre quotidien eze loko ya koswana na mobilité eze loko koluka bituma na kati ya ndako te parce que moi de la femme nga lelo na osala musala te nga lelo na kolamba te lelo na ketika bana na classe te lelo na kosala boye te eza moi de la femme mobali ne moto fa sala boye. Ne confondons pas les choses. C'est rien, ça ne veut rien dire. Kolata liputa, eze lo kote po. Tolata kango mikolo nyoso liputa. Tolata kango mikolo nga kutu na lembango. Na lemba kutu na kolema maputa. Eze lo kwa kutungisa yote mama ozo talanga. Il faut na ata liputa, liputa. Non, ce n'est pas comme ça. Kocha bitumananda kote pona liputa. Kokangela mobali kana ta somenga liputa te. Et comme le roi ba mama kala ezaka mama soka out matenta boti, il faut ba somela super, ba somela hollandais. Il faut ba somela hollandais pour aboti. Est-ce que na pote za bongo aussi ko bota olati pyjama sa nini ozongi ndako. Alors, pas de bitumba à la maison à cause de maputa. Mais bali peut to plus pe merci parce que batika piso pe na liberté wana lelo to asu esclavité lelo moi ça asu esclave mobilité biso basi kutunde lelo to telemi makasi moi si lelo za moi si abwanya moi si lelo aza yango balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Moi si il y a un mois de mars babi eza moi ya ba maman, alors il faut avoir une bonne éducation. Maman za muta biswana swanate moi c'est kokoza la muta ipanza makita te moi si faut za mutu moko o dégager parfait de bonne odeur au pas yokomi mais biso ba maman ngwa lelo obe songi songi au moins la maman mukolo na âge à mukolo ceux qui maman moi za na 65 ans songi songi cela veut dire que fine mo bimba elle a construit toute sa vie sur le songi songi le commérage les bitonga tonga pour ba lubante te soki etengama et bon à sous te so mutana 65 ans a muta bitonga tonga so mutana 65 ans ana 70 ans ana 55 ans aza muta ko finga a muta ko bunda. Cela veut dire que yeti suka na liwa akoki ko changer te bizaleli etikali ndengwana. Or biso ba maman il faut tozana na ba bon exemple. Biso ba maman il faut toyeba ko éduquer bana parce que biso nde to éduquer bana ba papa bazala te ba papa bekena musala responsabilité mingi ya famille ezakande pa ya maman. Moi mukena ngana psebino ya ngwana pona mois de la femme pona ba o ba komi déjà ko benga ngama million na mois de la femme mois de la femme mois de la femme mois de la femme journée de la femme journée de la femme ezaka ka journée le quoi journée nyonso et le quoi le 25 décembre et aka le quoi journée nyonso et le quoi le 1er janvier netinga na lobake ngai chaque jour ce que nous avons passé un bon mois. Donc c'est une nouvelle année pour moi. Chaque jour c'est une nouvelle année. Na lali na lamu ki pona nga ezali mbula ya sika. Na lali na lamu ki ezambula ya sika parce que so zola mkozo mo zo changer. Pas iri des aki to moni comme na ri. Ngande ni kote na nga. Le baso za mutakanda kotala ngai te po se pano na ngai te. Omona siliki po za mutakanda na baso za mutakanda kotala ngai te po se pano te. Encore ce moni zolo na nga. Julu buja mwana wa mutoka.
Zolo kwa mundele bonde. Zolo ndiye basango chirurgie esthétique. Wanda siliki poza mtu akanda la ba toujours que émission ngeza pona obebisa te ezarande pona kobungisa. Merci mingi na bino nyoso tu o bolandaka Elia Nitu TV na kosenga na bino bo s'abonner, abonnez-vous massivement. Ceux qui zamba liboso talinga na kosenga na yo o s'abonner. Ceux qui otalaka nga déjà na kosenga na yo o partager pe ba émission na bandeko mosusu batala. Et puis na kosenga pe na bandeko botaka ba émission soko otala émission ko bosa na moi pousse wana ya jamte. Na yo ka baninga na ezo baka like menga sikoyo koyemba kaka like c'est pas dans mes habitudes mais là quand même na singa na bino soko otala émission o like émission otali o like s'il faut commenter o commenter s'il faut liker o liker so moi comment place on a commenter o commenter ceux qui pour mon si je suis mon ko boye ko hésiter to binga nga numéro na téléphone eza wana boye bien voilà c'était votre deuxième maman Elia Nitu la reine mère appelez-moi Kimia Kianka Kalko en boxing maman Nitu béton Mami Kadima, tozanano, tozanano. Bon, comme tu as besoin de bien tout, maman, j'ai dit mon gars pour moi de mon cœur, bah besoin de yango wana pour moi de moi, famille du cœur. Bon, mon qu'on a salué nous pas bisous belé. Maman de linga notre maman Seki, comment tu as besoin yango wana base. Notre infirmière, n'a salué ba bisous na yo, maman biso. Maman ta ba bisous. En fait, ba bisous na bien surtout famille du cœur. Bon, mon corps, toujours, bon, mon corps, bon, moi, de vandi, tout ça, les 3 ans, tout ce qui est malem, ceux qui 3 ans, s'ils te tapent na 4e année, tout autant, après, bamboula, n'inga, baninga, batanga, tous à toujours, quand ba mon corps, basi, batonga, mboka, te, tout ça, l'effort, tout ton mboka, tu es bakovanda, malam, et surtout que tout ça, nini, moko, qui est tout à ba couple, tu es bakovanda, malam, pour te pesa, ba papa, biso, le coup, en tout cas, basi, na biso, penza, ba ebo vanda, ba vandi bien, à l'issanga, na bango. Pona lelo to suki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa munanzamba nibe channel bana betu bonso bonga bataba bizun. Bye bye.